na commune ya Maluku précisément na village Mouchene esika wapi population mazo souffrir makasi botala awa wakutu mai ezalaka nango te bekoli ya malunga pe ezalaka te population ya village oyo bazo souffrir makasi ata fufu oyo bazali komona avant basala yango esengeli bakita ti na mai ndombe yango pe ezoboma population makasi toyebi te population ya village oyo bakosuka ndenge nini courant kutu ezalaka nango te et pourtant courant eleka na village na bango bazosenga bapartenaire boyebeka kosunga bango ata oyo botiaka baforage bazosenga ata forage moko mibale misatu ekosala bango kitoko makasi. Commune Maluku na quartier Dumi village Mutiene na groupement ya Mbakana toza penza na boulevard ya Bandunduvi toza penza na pasi mingi ya kolelepa ya leta ameka kosunga pe ata la biso toza na pasi ya mai na mboko to foto lungwa bato ke toka mai na mai ndombe to ya komata tala ti mo mto to ko bemba mwana lelo moni bato bele boye ezaka ba difficulté ya mai surtout zaki na mai mutana na pompe na ye awokeka che cantine na toki ya sukuru bilamba sukuru nzoto ba makama ya mai ndombe na pe msoko bana kokima biso de deux toza na problème ya courant leta courant yango eleki awa courant oyo kena bukanga lonzo yango eleki awa courant kena ba no ville yango eleki awa ameka kokitela biso pe courant oyo to mona pe lokola bato la sengi na pouvoir na ya Fati Beton en tout cas Moutineza la révélé motema ya bana Kinshasa nyonso kitela biso courant na mboka oyo emeka ko soutenir population na ya mboka toko senga na gouvernement provincial botala likambo ya village Mutiene ezo sala pasi makasi bibembe komi ebele na village oyo ndenge mozali komona bato batondi boye ezali suti ya mwana mobali moko akendaki kosokola mai ndombe akendaki esali kitoko te dossier pe ezakaka chiffre po mai eza pasi. Lelo tokoma komona batu na Kinshasa kanda situ mibali okomona babimi na nzela bakomi bilongi ya kokanga parfois kotumbola batu na nzela toyebaka te soki eza nini nyonso wana ezali likolo ya bazododo ba whisky ya makasi oyo bazali komela kasi leta apekisa yango me bana mibali bayokaka te boyoka ndenge population elobaki na mikro ya mbonda ekolo te komela whisky ya mabete netinga na chauffeur whisky epesa nga force na vola pona na kumba bien na mona bien na ndia sa whisky me na kumba bien te na melaka whisky nga za chauffeur ndenge eza wana na nzela so na bimikra ka series ala gatro mosusu alati tennis civil o bulega za civil o ta soda o sutoka boyo konto ko ta client o kete soda aisani na yoko kotela yo tanga pe mutu eza malili boye amonela ngai meta na bwaka da mwa choke na ngada na mutu wana ka tobo manaka ka poma beza la ka ati poma beza la te yango ngala mela whisky eloko sala nga bolamu na whisky e motiva ngande o bazo mela ba misusu ozo mela whisky nano depuis tongo o lete mais ozo kende o mela whisky za mabe bière za combien bière za 1500 francs eloko nini ezangi na place ba whisky wana o kende ko mela ba whisky o meli o dépenser 1500 francs na yo o sombi bière na on fiska ta moko e ko sunga yo pe et puis o kozala mboni mais biloko loka ba whisky wana o ko mela yango nano enano ezo pesa fatigue makasi na nzoto ezate mais vraiment c'est regrettable makambo tozomona na mboko oyo ozomona ke mutu alali na tongo alamuki ale nanu te nini te mais loka liboso azoluka asa nini amela whisky toko senga na bandeko na biso ba jeune garçon ba papa botika komela masanga oyo babengi zododo pe whisky parce que yango eza ko détruire ba santé na bino biso tobetika kambonda tout ça yango pour la bolingo to bolamu ya République démocratique Congo en particulier ville province ya Kinshasa congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko to mesana koyamba batu na plateau na biso
po mutu na mutu atalisa vision na ye. Yo mutu oza na ba ide ya malamu olingi mboka ekende liboso. Magazine Bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebike aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. To abordaka basi genio solo kola politique, économique, socio-culturel, religion pena basi je mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Aki koponela ba sinistre côté ya te tellement terrain ngo ezalaki pe vaste ache bango wana parce bakabolaki bango musu bakendeki na ngambo ya prince côté ya Maram. Au lieu de kosileka na ba télévision ko brandir ba document ezali ko condamner bango ité ya bomoko bosangani ngai na sepelaka mingi tana omona baumbu na bateke baza ensemble ngala muumbu te na ape muteke te ndenge kaka bozali komona bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Yango biso na magazine Bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Tout ce qu'on a été la commune na bino numéro na biso zali yangwana yaka benga biso to koyamba yo to kozata to solana bino. Mwana Kongo botala bisika oto zali ba mandala ebele boye mingi bokoluka boye basoki to zali wapi boye baketo zali na secteur ya Mawanga na territoire ya Kasongolunda kuna la province ya Kwango botala bandeko oyo ba mama ebele ndenge batali bilo la baola se bateka kaka babele boye po awa wenze ezalaka te ekoma kosala pasi kochabi ola mabele nyonso oyo eza kosala ke bosoto bokono ekota kati na zote ya bato yango liboso ya kamera Bonda ekolo tango etambolaki tourner mulayi kuna province ya Kwango mingi na territoire Kasongolunda awa setera Mawanga bino moko boyo kanenge nini babeti Simbonda na pasi tozoluka ka lisungu basala biso wenze mai tozana mai te nzela pasi donc makambo nyonso pasi nani mutu akosunga biso vraiment tozoluka nde mutu akosunga biso toli papa tala nde tozoteka wenze nyonso ozomona kaka yango kaka ozomona wenze kitoko te tozana mai te banzela pe kobeba toto tozati na posa lisuni Mawanga eza kobeba mutu akosunga biso azate toana posa batongela biso wenze tala wenze tozoteka biso ba mama tozana bana bazotanga toza kaka na posa yeloko mususu te batongela biso kaka wenze tozana posa kaka ya wenze tozoteka na sia mandalala awa tokosenga na ba autorité mingi banatif ya Kwango pe ya territoire ya Kasongolunda pe bande kwa secteur Mawanga boza ebele ala Kinshasa boza kozwa misolo ya ndenge na ndenge botala ka be rétroviseur boye bande ko obotika bakoma kolela la passe na bakombo la bino et surtout que bataka ba elika bipala bino bozala te ba moma ba campagne ka bosunga bango mengonga pe ngoyo bozala bango weza kitoko e kosala bango be kitoko ba kosibela mingi kolela po susi na bango kaka eza wenze yango biso tobeti Simbonda neko ya Kongo kaka ndenge boza komona ba image oyo botala babala oyo munene bokotulanga tozali wapi tozali ka la ville province ya Kinshasa la commune Nsele mingi kuna na quartier Bibwa population baleli po bakoma kosufri na ndenge moko ya makasi et surtout que nzela oyo boza komona yango nde epermetaka bango po basala bakursa bango kitoko mais nzela oyo depuis Bibwa ebanda bakoma kolelaka la gouvernement aluka moye moko ata makadam koto de manière que esunga population parce que mingi bauta na bakati kuna bango nde basalaka nzela oyo bazosufri na ndenge moko ya makasi kaka kuna na Bibwa amamende kwa Kongo bokotuna nga likamba courant kuna kutu bosana parce que bazalaka kala kuna kitoko me courant ngo ebeba na ndenge moko ya libabe balela mais sinel kutu ayokelaka bango ata mawate neti kaka mato ya sinel ekufa nango mpe misu mpe ekufa mpona kotala bandeko ya Bibwa na likambo oyo etali mai bosana na yo mutu oluka koke ovanda na Bibwa kuna kutu Régie des Eaux atikala jamais kotia makolo population bamesalaka na bama ya forage ekoma kosala bango pasi po bamai wana basomba yango chere makasi yango bino moko boyoka ndenge nini ntango bamonaki kamera Bonda ekolo
babetisaki mbonda. Nzela oyo papa pona entraîne nango nano eza pasi. Kokota kuna na kati pona toko makuna na seti côté ya paroisse eza pasi penza. En tout cas bazelu tomonaki totiaki espoir tango tomoni bayeko ko nini kwa sire biso ke bazoya kotiela biso makadam. Tozala posa babongisela biso nzela batiela biso pe makadam toko malokola terre jaune lokola batu bani. Awa tokosenga kala gouvernement boyeba ke Kinshasa eza munene, Kinshasa eza gombete, Kinshasa ezali yolote, Kinshasa ezali mumbelete to pe limetete, Kinshasa eza pe la commune Nsele. Bochana numa misukoto kuna, boko tsa régie des eaux, boko tsa SNEL, de manière que population kotoyo, bazwa mai, bazwa pe courant, en plus ba infrastructure loka banzela, bosala ba banzela ba ba kitoko et ko permettre population kotoyo, ba vivre pe la kimia yango. To betisika kambunda. Na commune ya Ngaliema précisément na Bwadi boyebake ezali quartier monene ezali kotonga bandako ezali ebele mais nzela ya malamu ezalaka te kobanda na Remakaku kokita tina wenze ya Bwadi wenze kutu ya malamu ezalaka te mai pasi masolo ya courant kutu efanda nango kitoko mpona kuna courant baleyaka na bango te mais banzela eza te bavota badepute ebele na Lukunga awa kutu bayaka na bango te toyebi te bazosela 2023 toni toyebi te boye vraiment tango biso tokitaki boyoka ndenge babesaki mbonda na mikro na biso kotala boye na misu kolela ya mukolo misu etelaka kotala mpona baeli na biso nyonso biso topesa confiance balekaki awa mayekuta kotanga bakombo na bango ezali te mais mukolo moko te baleka même na assemblée provinciale même na assemblée nationale baloba makambo ya Bwadi souci toza nango bakonzi fo batalaka pourquoi embouteillage ya Ipene banda Ipene timitendi route secondaire ezati s'il vous plaît banda Ipene timitendi route secondaire ezati une fois embouteillage muke embouteillage ozo banda Ipene timatadi kibala ok toza na ba tronçon toza na ba nzela oyo ezaki ko dégager ba embouteillage wana ndeta veni oyo tozolo bato wana veni Kinshasa to wana veni Bwadi oyo soke yé basali nzela directement ekobima ti na pédiatrie ya mama koko na nzela au chef de l'état akendaki kosala lancement na pédiatrie de Kimbondo na avenue jeunesse avenue wana avenue oyo Kinshasa ekokoya wana donc même moto azolinga kende Congo central à partir ya limete akoya eyolo kapela abimi moko na manifeste akoti route 24 ex 24 abimi mamo na Ipene akoti avenue Kinshasa akati abimi mamo ti na mama koko sans même les cité verte badiading même atadi kibala Lukunga eza na ba député ebele to ba député makasi tokotanga kombo te oyo ezali bagazi mbonda ekolo emesana kopesa bino ba information ya kitoko soki biso tokiti tobetisa kaka mbonda po mbonda vraiment ebetaka makasi boye dossier eza à suivre quartier Bwadi na ngomba kikutsa na komina Ngaliema bazosepela te mabe makasi. Likambo etali service ya immigration la République démocratique du Congo toyebaka te si réellement que efonctionnaka to efonctionnaka te po soki otamboli ba commune na biso partout okomona kaka ba service ya DGM et comment nango ebele mais sur le terrain ba commune ko kamwa po ba étranger batona na ebele mais bazaka lisusu ba visa te ba comment na bango protéger au soi-disant la général moko boye na colonel moko boye ministre moko boye ko kamwa to ebite ba kote la Congo na frontière nini lelo oyo soki okena mboka bapaya bakonzela biso ya ndenge na ndenge bovoyageaka bino boyebi komona ke soki osangi visa okokoma mal à l'aise mais epa na biso tokamwaka mondele to indien chinois to libanais to mpe nani ata azangi visa aza na ye na kimia passeport kutu inkipa babwaka kala yango ezalaka nini lelo kamera ya mbonda ekolo etambolaki mpo bakongolais mpo etuna bango nini oyo bakalisaka mpona baétranger bavandaka awa na Congo oyo libanien oyo nani ayawa nimi kanem azovanda mais biso na maboko na bango ovandi boye lelo babengani seke deuxième na mboka esilaka eloko te seke bango mpe tobenga na bango omoi tosala na kompani ndi azobeta moningani azobeta congolais mbata soki olingi osimbe boye omona ndekolo congolais azosilikela yo mais biso na mboka libanda tane banyokola biso bendie balibanien bazonga
awa toyekaka kolamusa service ya immigration bokendelele bhôpital lokola ba HG tope hôpital ba cinquantenaire ba indien batonda na ebele kula ebango kutu na ba immeuble ebele ba ville ba chinois bakoma ebele bombeka loko identifier bango koyeba si réellement que baza ba séjour na bango tope baza na ba droit ba exploitation awa na kati ya Congo na mikanda ya solo to ya lokuta po bana Kinshasa to bana Congo balembi na bango étranger bakomi ebele bazaka mikanda mais kokela moko bapaya biso tonyo kwa makabe pala biso e komela ngo facilité boye mabe makasi ya lelo ba chauffeur bakoma komona on dirait bango ne bato basala mituka ndenge bakumbaka yango nzoka moto asala motuka ye moko pe akufa na accident botala ndenge bakoma komema ba charge ebele na mituka na bango babosani ke na sima charge wana accident pe ekoki koya na sima charge wana akoki koboma milimo ya bato ebele boye vraiment mabe makasi ba chauffeur boye bake soki bozali komema ba charge na bino na mituka ata versement eza ebele batela santé vina yo eza vina yo ha toko singa na ba chauffeur bozwa conscience professionnelle po moto asala motuka yekuta tika yango tongo mabe makasi. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Nekolanga ya Congo tomonaka kaka bandako ya Masisi o mingi babengaka ndako ya ndele toyebaka te nini batongaka yango mbona ekolo magazine d'actualité débat etambolaki ti na village ki Kapa oyo eza na territoire ya Bagata la province ya Kwilu tokendaki ko découvrir bino moko boyoka ndenge nini bafabrikaka bandako oyo ndele avec impact na idéologie et surtout que ebimisaka pe bamabota ebele kati ya bandako oyo amesigile na sana basi mibale na bana mine topikoli esobe nde yango totiaka kaka liboye mpona kozalela kaka 2 mois 3 mois nakopikola esobe nakokata bambanzi donc bariske kaka anga moko parce que ndako ya liboso ekufi yango naosala lisusu ya mibale biso mbonda ekolo tolakisi bino kaka ndenge nini basaka bandaka ndelo bondimelanga ke bamabota mpe koto ebele batangaka bavivraka kaka na bandako oyo bakokola kitoko avec impact na idéologie mpe mingi okomona bango éducation kitoko koleka oyo azokola ba immeuble ya biloko ya boye esali kitoko yango mpe biso tobetisi kaka mbonda ndeko ya Congo kolala kolamuka yebake ezaka bolingo ya Nzambe tala ndeko oyo bozomona lelo mabele mingi bakokanisa ke atamboli alembi paso za mopepe me luvunu ndenge bokomona ndeko mobali oyo boyebake aza sula bomoi te asi azongisaki molimo na epai ya nkolo yawe bokotuna ngai mpona nini ndeko oyo depuis mercredi titokoma samedi azali kolalaka libanda awa nesi kaka azanga famille mpe azanga esika kovandela ekoma mokolo ya samedi ba 11h population ekokama ndeko oyo aza sula bomoi te asi azongisi molimo na epai ya nkolo yawe mais esali ke population babenga bourgmestre mais bourgmestre alobi apana na koya na ngai te babenga mpe la police alobi luvunu kuna kutu na kotia makolo te ebongo bakroix rouge bango kutu amame balobi tokoya te toyebi te nini baboyi koya kotala nzoto ya mowei oyo mais tellement ke ebembe epolaka te sika kutu bazalaka bandeko batie carton oyo depuis mokolo ya samedi akufaki titokoma lundi de manière que moto manu tozolekala ata mwa 100 fois mwa 200 fois mwa 500 fois pour permettre que bakuna ndeko oyo
tellement que population pe batona mawa mingi mombongo emonelaki sans assistance to pe présence ata autorité moko ya l'état ekamwisi population bino moboyoka liboso kamera na biso ndenge nini babetisaki mbonda ezalaki mercredi tofandika boye tomoni moto aye to eta na ye pene ezalaki bien te asefoxe nde yakweyaki na kwea wana tomoni kaka bato ya leta mpe bayaki baasiste bato ya croix rouge baye basalaka mosala basalaka première soin batala eta na ye bon depuis bakenda depuis vendredi si je ne me trompe pas batikala oyo yaki mais baja leta oyo bayaki bameme police oyo bayaki première jour baolekaleka na bango baomona ye nde lelo dimanche à partir à 12h nde akufi banda 12h oyo akufaki ti sikoyo tomoni ata jean moko te ya leta oyo motu boye donc corps ezaka wana komi mpe yeba te eloko mo bazoloba te boye ye aza ebembe na minute ndenge akufi banda akufaki neve ti sikoyo alalela biso kaka wana bomboka na biso tozotambola lolenge nini ya tokokamwa na mwana mboka Joseph ozaka bourgmestre représentant ya chef de l'état komi na masina mosala na mabe makasi et surtout que ata baproblème eza ya ndenge na ndenge babengi yo okendaka te toyebi te mosani ozosala soki mpe mwe ezali en tout cas démissionné mpo ozokoka na masina te tala bakabwe ebongaka président ya bourgmestre mpo erasire kame population ke bazovivre en sécurité mpe bourgmestre bango bazovivre na ye en commun accord mais absence na yo papa ochesi bimoko ya blagi te et surtout ke katika maloba mpe tobetika mondo mpe molimo ndeko oyo epema na kimia ndeko na ngai bondimela ngai ke passerelle oyo bozali komona yango nde ekaboli aveni elengesa na université mpe ezali mingimingi na aveni mopulu na elengesa eta ya passerelle oyo ekomi mabe makasi esurtout ke yango nde ezali korelie rivière oyo eleka na aveni kindundu mpe population ya kote oyo bakomi na souffrance ya makasi ya koleka kote oyo mpo osali erreur vraiment okozwa suka na tétanos toyebi te bandeko badepute ya kote oyo to mpe bandeko ya bitema malamu kote oyo bazalaka lisusu te toyebi ke mikolo oyo bokoya kokosa bana makala ke nazali sosa mboka to mpe ngai kombekombe ya mboka me ntango bazali kodiokoma boza komona te bino moko boyoka liboso ya kamera mbonda ekolo ndenge nini babetisaki mbonda ino tokoyisaka na bakonzi ya mboka baranjeli biso kaka point po enyokola biso fort eza nzela moko efasita biso mpona obima ti nzela ya bypass me enyokola biso mpona obima nzela wa mopulu bakalaki mpwani babongisa na kuna mais tozosenga mpe bakonzi babongisa biso sika so babongisa biso esala biso bien fort mpana moko kaka botongi pont moko bien na banorme bien bazwi basala ata mwa guto kobanda elenge ti basala elenge sa nzela akoki kodégorge elenge sa ti aya kobwaka mituka na kimwenza ou bien na université aza balabala moko principal mpona komi na bumbu ngaba lemba meme monga fula balabala ndenge eza bulu awa tobeleli mpe na gouverneur ya makala oyo azali inactif oyo mpe baincompétence ezali komonana mingi et surtout ke misala na ye eza komonana te toyebi te réellement soki mpe akoma kote oyo to akoma kote oyo te mais na boye esengi vraiment réparation esalama na lombango mpo population kote oyo bakoma mpe na kimia yango biso tobeteli bango kaka mbonda mona ekongo boza komona botuna ngai tozali wapi tozali awa na wenza bayaka oyo ekeda nsango mingi bayebi yango po baleka kote oyo basombaka biloko ya ndenge na ndenge me kokamwa wenze oyo bafutaka bongo ya leta bataxi ya ndenge na ndenge oyo ekomaka ti epai ya bourgmestre me tala eta wenze yango ezali bayebi te bakomi kolela me mbongo bafutaka nini vraiment esalaka po esokelaka bango comme rétrocession ezali kaka motuna e bourgmestre akomi na kimbaseke beta nanu tour kote oyo oluka esika ozoka mbongo wenze oyo nini ya malongo okoki kosalela bango yango boyoka ndenge nini babeti mbonda wenza bayaka susi na fe ezali toya na nzela te toya na posa mpe marché vraiment ezala pene ti bacommune mosusu mpe ezali mpo eza commune eza quartier te eza commune ya kimbanteke toya na posa ya wenze marché ya monene vraiment ke okita na se te okomaka na marché no eloko nyonso eza yango posa osombi nzela ya koyela sikoyo biloko wana nyonso wana ezosengaka nzela fo ezala ezali pasi po mbongo leta ezali kofutama me nini oyo population azali kobénéficie de manière ke
wenze oyo ekotisaka mbongo ezala état normal de manière que bango mpe balobake bazalaka na prise en charge ya vie province ya Kinshasa mingi na commune ya Kimbaseke esali pasi yango biso tobetisi Gambonda. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na Mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Ndeko ya Congo botala école oyo bokokamwa boyebake ezali école moko conventionné mais yakokamwa ekoma na état moko ya mabe makasi oyo lelo oyo ekoma esika bakuluna na bapolisier bakoma kobatama kaka mpona kodéranger bapaisible citoyen oyo bazali kotambola kotoyo boyebake école oyo ebimiza batu ya ndenge na ndenge entre autres bacadre baministre pe batu ya ndenge na ndenge mais botala condition école oyo ekoma nango vraiment abandonné ekoma kosala pasi po population aleka kotoyo okomona muke bakuluna bamashek babimelie soki orate bakuluna yebake bapolisier bakokangoka indosama boye osali eloko moko te. École Sumbu oyo na makala ekomi kosala pasi population tango bamonaki kamera na biso bino moko boyo kadenge nini babetsaki Mbonda. Me toza na posa ya kobongisa ekolo oyo po biso kote boyo tozonyokwa malikolo ya ekolo mai ezokotela biso na ekolo oyo ekolo ekoma ya bakulu na moyen tovanda kimia eza te tozovanda kimia te likolo ya tiumbu bakuluna na kata tiumbu oyo moyen bolala eza te baya kobongisela biso ekolo oyo pe po tozala bien. Année école et bandit non et bangoté pour même ngapi na tanga à première. Donc non et banete mais c'est important ba ka ko bon sabaton et école o yangonde mti créer ba inondation nyo sur ça na sebo. Awa tokosenga na l'état congolais yebake ata tozali koluka programme de développement local ya 57 territoire et kosalisa ba école na ndenge totala be école oya kala tobongisa yango po yango pe et ko permettre éducation elega kitoko yango biso tobetisi kaka Mbonda. Tozali toujours awa bozomona edification oyo ngambo oyo ekei makala na elengesa ngambo oyo ekei aveni Kasavubu babengaka yango Mariano ezokamwisa biso botala motaliboma azwi esika ya kofanda pe ya kolela ba plastique oyo etikala awa bato yebi te soki ekomi ndako ya motaliboma ezokamwisa biso bakasi me kotala bamvula oyo ezali kobeta na ngambo ya ngiringiri potopoto ya kosakana te toyebi te burumesi ya ngiringiri bakanive kutu eza yango ya kopola population kutu burumesi bayebi na bango ete burumesi ya komini ya ngiringiri charge ya mutu eleki ya bateri soki olembi olongwa na ye musala mais selo population balobi aolongwa te po azali ndeko ya tokotanga kombo te po lelo na Kinshasa ekoma kaka bongo tango biso magazi ya Mbonda ekolo tokitaki boyoka ndenge babetsaki Mbonda makasi bayakake batala kike babongisa na elanga ke balongola bazelo oyo na matiki nyonso oyo etondiani ozomona banda tozela bango na elanga ntina lelo moya lelo tozomona bango te bazosala eloko te me toyebi te mboka oyo eza ya biso nyonso biso ke toza bapeple soki bango babimi biso mpe toye totie maboko mosalaka esalamaki
soki bango babimi te biso tokotia maboko ndenge nini mbiba commune ya Ngiringi baza kaka migration bayebi yo te toyebi te aveni Ngiringi ebandi aveni Kwilu kokita ti na aveni Kasavubu na aveni Lokolenge ezokamwisa biso charge oyo soki eza yo te pesaka na mema yango na omema yango Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio.